Donc, tous s'abonner bisotou chez Mokonzi officiel. Pour vos informations, Karine Mokonzi la baronne, Nayeli Susu. Toko Bunda Nanzoto te. Big up fire, on fire. Karine Mokonzi, c'est juste un big up. Karine Mokonzi la baronne. Culturel, tout était côté politique, donc tous s'abonner chez Moko YouTube chez Mokonzi officiel. Karine Mokonzi la baronne, Nayeli Susu. Toko Bunda Nanzoto te. Kakana Misiki. Tony San. Yo, Keba ennemi. En flou solo mon président. Quand il plaît à Paris. Karine Mokonzi la baronne, Nayeli Susu. Toko Bunda Nanzoto te. Kakana Misiki. Tony San. Yo, Keba ennemi. En flou solo mon président. Quand il plaît à Paris. Karine Mokonzi la baronne, Nayeli Susu. Toko Bunda Nanzoto te. Kakana Misiki. Tony San. Yo, Keba ennemi. En flou solo mon président. Quand il plaît à Paris. Karine Mokonzi la baronne, Nayeli Susu. Toko Bunda Nanzoto te. Kakana Misiki. Tony San. Yo, Keba ennemi. En flou solo mon président. Quand il plaît à Paris. Karine Mokonzi la baronne, Nayeli Susu. Toko Bunda Nanzoto te. Kakana Misiki. Tony San. Yo, Keba ennemi. En flou solo mon président. Quand il plaît à Paris. Karine Mokonzi la baronne, Nayeli Susu. Toko Bunda Nanzoto te. Kakana Misiki. Tony San. Yo, Keba ennemi. En flou solo mon président. Quand il plaît à Paris. Karine Mokonzi la baronne, Nayeli Susu. Toko Bunda Nanzoto te. Kakana Misiki. Tony San. Yo, Keba ennemi. En flou solo mon président. Quand il plaît à Paris. Karine Mokonzi la baronne, Nayeli Susu. Toko Bunda Nanzoto te. Kakana Misiki. Joyeux anniversaire. Joyeux Yo, anniversaire. Joyeux anniversaire, Karine Mokonzi. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, c'est ton frère, c'est ton yaya, c'est ton président, Mike la Duchesse. On voulait te souhaiter joyeux anniversaire. Tu es notre sœur, malgré tes fautes, malgré tes erreurs, malgré tout ce que les gens disent sur toi. Je sais que tu es quelqu'un de bien. Et je te dis, je te souhaite joyeux anniversaire. Sois béni, que mon Dieu te donne l'argent parce que tu aimes bien l'argent. Longue vie surtout et reste longtemps, plus longtemps possible avec nous. Encore une fois, Karine Mokonzi, joyeux anniversaire, la baronne. Mamie, on est ensemble. Devant caméra, on a Karine Mosusu. En dehors de la caméra, on a Karine Mosusu. Donc moi, je considère Karine Onganaïbi en dehors de la caméra. Donc, Pembe Nayo, Nazana toujours pour nous aider, Yakosala toujours malamu. Nazana te pour nous encourager ma bé, Oyebita on sala ma bé, Nayaka tout droit. Et puis, on aura tant pé à Royoka. Nabi que tu feras plaisir, na ba fan Nayo dans les jours à venir. You know how much I love you, you know how much I care about you. Moi, Blondine, je serai là toujours près de toi. Donc, voilà, tout ce que je peux te dire. Qu'il y ait du bonheur, plein de bonnes choses. Enjoy. Ici, c'est la présidente. Bakoyanga Noa. Enjoy. Profite bien. Bisous, bisous, bisous. Bye bye.
Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo ma biso wana 4K. Machine ma daka daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Nasopi motema lokola mai natandi yango lokolela mbayo maya miso nange kumbela yo yanga ilosambo yaya oyo source yango lu Yesu yoyo kolonga inako senga yo pona bomo inangai mo Kristo yo Oti atango nyonso liboso na ngayo Talatala ya liloba na yo Ofungola pe miso na ngai molimo Ote na talaka talatalango Nayeba kososola mbindo na ngai Naluka pe kopetola mambangu Ote na sanga lola soko moketego Ngai mokolo kozonga kokamata basantu bo Yesu yoyo Kolonga na ye mpana yo Nasopi motema lokola mai natandi yango lokolela mbayo maya miso nange kumbela yo yanga ilosambo yaya oyo source yango lu Yesu yoyo kolonga inako senga yo ona bomo inangai mo Kristo yo Oti atango nyonso liboso na ngayo Talatala ya liloba na yo Ofungola pe miso na ngai molimo Ote na talaka talatalango Nayeba kososola mbindo na ngai Naluka pe kopetola mambangu Ote na sanga lola soko moketego Ngai mokolo kozonga kokamata Christiane ye Yesu yoyo Yaya nanga yo yaya Ibanga Davide kweisa Goliate Itumba ya butu na belelaka yo Kosenga lisusu Yesu Ona mikolo etikali na ngayo Nazala mbisi ne balangolu na yo Pasi na ngai ya nzoto pe ya molimo Ezwa anonse na ngolu na yo Tango minyoko eyelaka ngayo Yesu Pe pasi ya mokili elelisaka ngai Nabimali bande balangolu te Omaya miso na ngai yango ekosangana na mayangolu na yo Ekozonga na source pai na yo
kelasi ya mayela bonzambe. La voix des sans voix. Sachez que l'homme n'est grand que lorsqu'il est à genoux. Demeure à genoux en esprit et tu seras toujours la tête. Amen et c'est final. Oyo sosangolu, ya 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 ya. Ali bandeli angolu, Yesu liziba. Oyo sosangolu, chilona ngaye. Et là, la famille, balobi lelo eza mokolo monene, balobi lelo eza motama ya mwana na moto, balobi lelo eza motama ya mwana ya moto. Siko mwana moto ango nani? Eza nango mwana nzambe te, balobi azaka mwana moto. Balobi je profite à l'occasion de son anniversaire. Lelo vraiment la linga vraiment na profiter pour ça. Lelo ko zapete, eza événement oyo na ko zapete. Balobi lelo eza mokolo na ye. Balobi joyeux anniversaire à toi Karine Mokonzi la baronne. Balobi ba chinois ba leli, balobi bana membre pe baza ko sala toujours ba vidéo pourquoi pas. Donc en tout cas on a profité d'une occasion oyo ngapé na souhaité ba joyeux anniversaire à Karine Mokonzi la baronne, de la part de Fabulous Macan d'énergie plus. Balobi umila na yo plein de bonnes choses, plein de bonheur. Que les bons Dieu te gardent encore longtemps, 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 longtemps. Balobi succès, bonheur, intelligence, sagesse. Balobi bambongo, nyoso, na pesio, na bambulu yango. Allez. Balobi, vous m'avez en profité au max. Je les ai moko na yo, Karine Mokonzi de la baronne. Balobi talagak, de la part des Fabulous Macan d'énergie plus. Yo yebi quoi, tu connais. Donc, on est ensemble, Karine Mokonzi de la baronne. Profite-toi bien et fais ça bien. En tout cas, on est là avec toi et on sera toujours avec toi. On est là toujours ensemble. La famille, c'est sacré. Profite au max. Plein de bonnes choses. Balobi, yango. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. Olumona makambo ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso wana 4K. Machine ma daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Donc, tous s'abonner biso tout chez Mokonzi officiel. Vous avez information Karine Mokonzi la baronne Nayeli Susu Toko Bunda Nanzoto te. Big up fire, boom, fire. Karine Mokonzi, c'est juste un big up. Karine Mokonzi la baronne. Boyo Kini. Culturel, tout était côté politique. Donc tous s'abonner chaîne Moko YouTube chez Mokonzi officiel.